Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Naza sengo, mes bien-aimés dans le Seigneur, ya kopesa message yo. Na bino bana na nzambe nyonso pe na concerné surtout na concerné muto nzambe atindeli message oyo pour la deuxième fois. Ndeko na biso ya mwasi Suzy. Ndeko na biso ya mwasi Suzy, comédienne. Oya comédienne. Na kanisa toyebi bato batala théâtre. Bon, je naebi ke auti na situation ya malade makasi. Donc mais toyebi a salba théâtre belé ngape na tala kiye na période moko. Toyebi biso nyonso ndeko na biso mwasi Suzy oya ya comédienne na biso a sala théâtre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nazotikana no mama oyo na maboko nzambe puisque message oyo eza yangaite etali pe bata makamba mokili te mais mutu apesi message eza mokeli na biso eza message ko uta na nzambe donc tozo pesa place na nzambe tozo pesa pe gloire na nzambe nazotikana no mama na maboko nzambe avant to banda message na biso. Tosambeli na kombo na Yesu Christo po molimo na ye ekamba biso na message oyo. Molimo na ye pesa biso discernement pe azala na biso po milimo mabe eya kotroubler biso te eyiba semence te. Naloba yango chaque fois faut toujours kosambela avant ya obando partager ba message ya nzambe. Donc tobondeli papa merci na pesi yo merci na kombo na Yesu Christo. Merci papa pour la grâce na yo, pour la grâce aux salabiso tous les jours. Merci pour la grâce aux salibiso lisusu lelo. Merci pour la makamwa minene aux sala. Merci pour la ko sala ba miracle aux sala na kati ya bomo ina biso batu. Na sengyo merci pour la repos na nga pour na roya na message pe merci pour na ndeko na biso Suzy oyo zolo bela. Tika kombo na yo ezwa lokumu papa na kombo na Yesu Christo. Na tiki bandeko nyonso ba kolanda message o pe ndeko na biso Suzy. Na maboko na yo papa, tika ete makila na yo Yesu Christo ebatela biso e protéger nga mutu na zo mema message oyo. Pe ndeko nyonso oyo kotala message oyo azala protéger na nguya na yo tata nzambe na kombo na Yesu Christo tika molimo na yo e pesanga makasi sagesse, patience, intelligence ya kopesa message oyo po ekota penza na mitema ya bana na yo pe ndeko na biso Suzy a zwa message oyo ayamba yango na motema na ye na kombo na Yesu Christo. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, na pesi biso lisusu merci, na pesa toujours quand même beauté na bandeko na nga lisusu eza façon ya ko lakisa bino importance na pesa rabino bandeko bolanda kanga na koki mbala moko yete na bandi ko pesa message non par politesse et puis conduit par l'esprit de Dieu ndenge molimo nzambe memaka ngai etinda nga liboso na pesa na bino mbote na pesa bino pe ba merci ndenge bozo soutenir ngai ndenge bozo commenter ko pesa ba verset biblique encourager ça fait beaucoup ndenge bozo partager pe ba message o nzambe azo pesa biso nzambe azo mona bino donc c'est important ko pesa bino merci. Important ya koloba un mot avant na bandaka ba message na ngai bato bazaka pressé. Moi je suis désolé pour vous boza obligé bandeko na ngai ya kolanda rythme au Saint-Esprit azo mema ngai. Donc voilà nzambe azwa lokumu merci pour na bino pour na bomo na bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur na un message moko lelo nzambe apesi ngai pour ndeko na biso Suzy. Message on nzamba pesi ngai en fait eza ngana nga oloba confirmation te po confirmation ezara yanga te confirmation ezara ya nzambe moko c'est lui qui confirme ngana na memi nde message puisqu'il y a un message et puis son alobi message etali biso bandeko etali biso so bana na nzambe ezali po to mona makambo nzambe na biso azosala eza po to pesa nzambe place na ye eza po to pesa gloire na nzambe ye moko nzambe azwa gloire na ye gloire eza ya muta mokili te gloire eza ya ngate nga naza na miso omona te soki nzambe alakisi ngai te. Donc voilà lelo to ko pesa nzambe gloire na oyo azosala
et oyo lisusu azo continuer kosala pona ndeko na biso Suzy. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça fait 2 ans. 2 ans passés, je pense bien, et ça 2 ans précisément, passés où Nzambe a pesaka un message pour ndeko na biso comédienne Suzy. Nzambe a pesaka un message pour na Suzy. Mais bien aimé dans le Seigneur, nga na yebi na ngai Suzy te. Na yebi ete kande na monde na théâtre, donc na sola na été, na kutana na epete, to partager pelo rote rien du tout. Na mona ye kaka na théâtre et mukolo nga na lala ki Nzambe pesa nga message na italaki même pas Suzy. Poto lo bate kezaki na talaki ye ya mona na mona ki non. Puisque na mona ki était aye au salanga mabe aye ko attaquer nga non, c'était un message que le Seigneur avait donné. Donc Nzambe azolakisa biso ka makasi na ye. Nzambe azolakisa biso ke azoloba soki Nzambe azolakisa biso likambo. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozalaka attentif. Po ngai Nzambe aponanga benga ngai ye moko. Ngai na tuna ye na ngai eloko te. Abengi ngai moko alobi yo okomi mosali na nga. Yo na bando pesa o ba message, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Obando mema message na nga epai ya bana na nga. Obando pesa bango ba message oyo nga na koyebisa yo. Nga na kolakisa yo makambo oyo yo okomemela bana na ngai. Ça dépend na ndenge nini ya kosengela ngai na pese la message. Donc oyo ya Suzy comme aza moto yo asalaka musalo batu ba monaka amemaka batu et puis nazara na contact na yete. Donc yango na pesaka message wana il y a 2 ans passés. Na pesaka ngoka aboye na ba media na yaki na lobby ndenge na lobby na yebi pena ndeko malamu te kande na talaka ye na pesaka message wana me bien aimé dans le Seigneur message pe na déposer message nga na ke na ngai kande nge Nzambe bananga pesa message kende na pesi pe message na kei na bondeli po na ndeko wana ndeko na biso Suzy na bondeli po eloko liboso yango wana so Nzambe pesi biso message biso ba messager na ye apesi biso message eloko liboso fo bondela pona mutu wana. Donc na bondelaki pona ndeko na biso Suzy. Et na tiki nanga mes frères et sœurs, bon comme naza na contact na ebi même pas makambo nini oyo komelaki ndeko na biso. Comme naza na lobi na landa pe lisu biloko wana te, donc je ne comprenais pas vraiment eloko nini elekaki après message wana makambo nini ndeko na biso kutanaki nango to makambo nini Nzambe asalaki pona ye, moi je ne sais pas. Na ebisi utenga na tiki nanga ka message Nzambe ayebisi nga lisusu après ça ayebisaki nga lisusu eloko te, donc il y avait pas de message pour elle. Mes frères et sœurs, nalingi to comprendre bien so Nzambe azopesa ba message, so Nzambe azotindela biso ba message, il faut tozala attentif nango. Nga nazosala part nanga na tosi Ézéchiel 33 Nzambe alobi nanga sonne la trompette po makila mutu wana soki likambo ezuye ekoya na maboko na yo te. Nga na tosi message na ye na pesi message na komisi message, donc nga na longwe naza na problème sou te na Nzambe na tosi mibeko na ye na kenanga siko mutu ozwi message eloko nazoloba yango mutu ozwi message qu'on néglige message te. Oui, to komi habitué na ba message ya lokuta ba faux message, alors na yebi ke bana Nzambe baza troublé, bana Nzambe baza na confusion, bana Nzambe ba kosi bango mingi ba moni ba scandale ebele ke ba komi scandalisé ba yebi lisusu te message ya solo ya Nzambe eza wapi. Nga na pasteur te, mais bien aimé dans le Seigneur, naza na église te, naza pe ezala na ndaku nanga o na tonga eloko moko église ba pesa nga mabonza, rien du tout. Non, pas du tout. Pe na lobarango soki na ye opesa message na pesi message te po ba monanga ou bien ba betela nga maboko ou bien ba kumisanga, non, pas du tout. Ce n'est pas mon but. Pas du tout. So nga na ye kopesa message so na sa musalo eza pona bolingo Nzambe na lobarango mingi na lobi yango lisusu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer un message au Nzamba Pesinga, avant de passer un message au Nzamba Pesinga, naningina laksabiso mukie message au Nzamba Pesinga 2 ans passés pour na ndeko na biso Suzy.
et bongo na ya kokota na message na ngai oyo nzambe apesi Suzy. Nalakisa bino mokie juste parti oyo nzambe apesaki message na ndeko na biso Suzy. Après nzambe na suka message ya suka na soki ya comédienne na biso moko ezalaki ya Suzy. Comédienne na biso Suzy asali crise moko mais ngai na moni Suzy le bazo mema ye mbangu na hôpital. Tant bamemi na hôpital batie na mbetu nde batia na mbetu na hôpital babandi ko réanimer ye après Suzy akati motema. Mais na kati ya hôpital Omar ezaki na balabala ye na hôpital et bakata asaki perdre ba membre na ye ndambu bandengo na ngai nzambe azwa lokumu mpo na kumisi nzambe mpo bato na nyonso misapi baza vivant lelo na kati mais bien aimé dans le Seigneur ezaki juste pour nous relaxer biso juste partie oyo nzambe message nzambe apesa nga po na Suzy ke na komisaki yango. Ça fait 2 ans na otala awa na sina bosa nango même ça fait 2 ans passés nzambe apesa nga message po na Suzy. Nzambe alakisa nga Suzy azaki na ba malaise akomi osala malaise et directement ba memi Suzy na hôpital mema ba memi Suzy na hôpital akomi na hôpital batie na mbetu le temps ba meka ko réanimer et tout puisque akomai ko kende bazo meka ko réanimer et puis après quelque temps Suzy akataki motema ndenge na monaki na ndoto. Nazozonga mukie awa. Mais bien aimé dans le Seigneur, lelo nde tozoloba boye nangai na bino peut-être que boza informé na nouvelle wana ndeko na biso Suzy effectivement auti ko bima na coma. Ndeko na biso Suzy azwaki ba problème ya santé effectivement ba memaki epe na hôpital akotaki hôpital et akotaki na coma. Ndenge tozoloba boye nzambe asali ngolu abimi na coma. Coma na ebite soki toyebi yango biso nyonso bandeko na nga coma ezali kokota na coma ezali une façon soko tali traduction nango c'est frôler la mort. En fait, ceux qui ont côté coma ont perdre ba membre na nyonso ba capacité na nyonso donc tu es comme mort comme le kola moto a koufi. C'est ce qui est arrivé à Suzy. Nde tozolo baboy a uti ko bima na hôpital. Nzambe asali ngolu azongisi ye oya ye nango poso bato mingi so bakoti koma bakendaka bamiso au-delà akoya na makambo na ba révélation bato ebele pe babongola motema ndenge wana ake na koma azongi nzambe ayebisi ye makambo amoni makambo evi na ye eza susu ndenge moko te pe bato ebele bazongaka na bandenge ebele mais naza vraiment kobondela mpona ndeko oyo que nzambe asala ngolu wana lokola azongisi pamba te. Il y a une raison. Nzambe azwa lokumu mpo nzambe na biso akosaka te. Makambo na lobaka nzambe mutatinda nga na loba. Donc basakana na prophétie te. La Bible nous dit ne rejetez pas la prophétie mais examinez-la. Et éprouvez les esprits. Eza donc sokozo kangama na nzambe abandola kiso oui message eza yanga. Message au mwana nanga eza yanga ite. Oyo euti epa na ngai. Nga nazongaka te pona zo ba message na loba bomoni nzamba lakisa yenga bomoni makambo zo sama na nga ko appuyer te. Mais soki bino mo botali ata message o na laksi bino eza na chaîne na ngai a. So botali vidéo oyo ya Suzy ezaki 3 messages na ezaki na ebakata na Omar na Suzy eza na chaîne na ngai et c'est le cas et ça les 2 ans passés. Bandeko ça a pris combien de temps? 2 ans pour ndeko na biso Suzy abando vivre makambo oyo nazo balika moko lelo na Suzy pe nazo loba na bandeko nyonso ngai sonza mapesi nga message na mayelo apesi nga na sagesse apesi nga je sais qu'il nous parle à nous tous alors lobaka na Suzy te nzamba zo lobela biso batu oyo to négligeaka maloba na ye
ba messager na ye. Nzambe azoloba na biso batu oyo soki mutaya yebisi olobi abolobaka aboye. Yo suso utiep na ba message wana. Bozo kosa. Ba prophétie na bino pamba pamba. Mais bien aimé dans le Seigneur, nga so na tali makambo nzamba pesinga na ebité sur 5 peut-être 4 na sina monyango. Bino mo peso bo tali bo mona ngo keza. Si je parle de la part du Seigneur, mais na lobate ke mutandi manga na makasi. Eza na tina te mutandi manga na makasi. Okondi masoki Saint-Esprit a touché yo nde ondimi. Tant on a pesa ki nde on a biso souzi message yo, je sais même pas so ya mona ki ango. Na yebisa ki ta benga nga po pesa nga offrande, non. J'en ai pas besoin. Ya nzamba yebisa nga bongote. C'est pour sa vie, basakana na vie. Makambo na zoloba bandeko nanga so na ye na moni makambo yo nan o nzamba yebisinga, c'est pour na ko réveiller conscience ya bandeko o ba négligeaka ba message o nzamba tindela bango. Vie zaka moko za mibalete. Donc nzambe na biso azwa lokumu sikoyo na zo pesa message o nzamba pesinga pona suzi sikoyo na yebi ke ndeko na biso suzi akomona message o ndeko mo akosala e grâce po nga naza na nga starte na nga mutawi na comédienne te to nani non, moi je suis personne, hein, moyen ya kokoma penza na côté na bango ezaka mwa pasi pona ngai. Mais na yebi ke ndeko moko na kati na biso akoza na motema bonzambe ndenge to partageaka ba message aboye ko édifier mutu ba message aboye. En fait c'est la gloire de notre Seigneur. Et sa gloire ya tata nzambe komona ke likambo alobaki ezoko kisama, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, awa par mois. Na lobi yango lelo par mois oyo nga na lobi nzamba za ba messager ebele oyo bisaka bango makambo pe kokisami, mais oyo ayebisinga mibale misatu 4 ezoke na okokisama. Moi-même ça me fait peur. Na lobaki so nzamba lobi nanga likambo tito komona ngo kokokisama soki repentance ezali te. Po nzambe mutazo lobelanga lobi nanga kende koloba. Eza biloko inventé te. O alobaki pona bandeko mususu o bazaki na même message na ye nzamba sunga bango. Nzamba sunga bango, nzamba za na bango. Na pesaki message mobimba po nzamba lobaki nanga pe alobi nanga lisusu. Pona suzi. Pe pona bandeko nyonso ya théâtre. Nzamba sengaki bango ba pesa bomoi na bango na nzambe. Complètement. Ba pesa bomoi na bango na nzambe. Batika banzelo bazo tambola ba pesa bomoi na bango na nzambe. C'est très important pona bomoi na bango. O tozo mona na se ekoleka. Tout passera. Mais comme mutakufa raté, na vie oyo toza nango après vie oyo, tant to longwa na vie oyo ya mokili, ya une vie oyo ekozala ou na lifelo ou na pembeni nzambe. Wana nde vie éternelle. Nyonso na se ekoleka. Alors nzamba lobi na suzi boye. Vraiment ndeko moko asunga ngai soko yebi ata moto moko akokomisa message oyo asunga po nzamba yebi nga na yoki somolaire na moni effectivement akotaki na koma ezali exactement ndenge nzamba yebisaki nga bazuye bakene na hôpital akomi na mbeto hôpital. C'est là que akende kokota na koma ou akotaki na koma avant même ba mema en hôpital. Mais c'est le même message que nzamba pesingai. Koma ezali kokufa. Donc soki nzambe te okozonga talo nzamba lobi boye suzi nenga bimina koma, c'est pour servir le Seigneur. Et ça pour na ko salela nzambe. Et ça te pour zonga na théâtre. Et ça te pour asalela mokili mais et ça pour salela nzambe. Bandeko so vraiment nazali na numéro ya suzi. Na benga et personnellement même dès na pesi message après na
na luka ndenge moko na solola na nga moko eloko nzambe asengaka vraiment yango wana nzambe alobi la parole de Dieu nous dit confiez-vous à mes prophètes et vous allez réussir, vous serez affermis. Pour nzambe maloba na ibisaki yango ndengai. Donc comment j'implore le Seigneur pour nzambe so apesi vision apesa provision apesi o makasi ya kobondela pona likambo wana yango bato musu ba utiliser mabe alingi profiter nango pour quelque chose mais ce n'est pas mon cas à moi non yango nga so napesi message na yebisa mutu tabenganga non mais na bondela pona mutu na pe na oyebisa ye eloko nini na osala ezaka kobondela alors nzambe alobi il faut pas azongela théâtre. Il faut pas azonga na mokili. Eza ngolu o nzambe asali po azonga na makolo nzambe. Et puis ndenge nini ako vivre oyo koyela ye il faut luka nzambe makasi po nzambe a continuer na kobatela ye. Puisque auti na koma bandeko baleka na nzela wana ou bien ba viva yango to na ba proche to na bandeko bayebi ndenge ezala kokota na koma. Il faut azala aménager. Il faut azwa ba coup dur te. Et mutu akoki kobatela ye eza kaka nzambe. Eza kaka nzambe eza mutu mokili te. Maloba o nzambe alobi na ye ezali azonga lisusu na théâtre te mais asalela nzambe azonga avanda atikala na makolo ya oya pesi ye bomo ya azongiseli ye pema ya bomo ye so nasalaki eloko te na ngai nazwa kimia te mpo nga nalinga ozongela na nga likambo te peut-être eza défaut na ngai mais nzambe ayebi nga comme atelemisi nga force nga na kolemba nani nalobi na nga kende kopesa message wana donc po ezala complet donc yango na telemaki na kopesa message oyo ezali message po na biso nyonso po servir biso na ko comprendre que nzambe aza vivant alobaka nzambe wana ndenge nayaka nalobi nzambe alobi na nga boye nayoki mongongo na alobi na nga pe boye alakisi nga boye namoni yango pe. Donc en fait, ce que tu vivre c'est comme si tu le vis vraiment, comme si tu as vraiment na kati vraiment ya makambo wana. Des fois par message monsieur zaka effrayant, zaka ko bangisi, zaka choquant, zaka monsieur zaka mawa. Donc ce n'est pas facile en fait. Donc yango na yaki na message oyo ko rappeler Suzy oyo nzamba lobaki na epona ko lakisa ye kaka ke nzamba za makasi. Ce qu'il le dit, ce qu'il dit, il le fait aussi. Et ceux qui a pesi avertissement, pour on y a un message d'avertissement, on a pesi avertissement, et ça pour nous toi zonga nanzela. Et ça pour nous toi c'est repentir. Na makambo azo salo tiki yango lobi nzamba lobeli ngai. Nzamba zo loba nanga na songi sima. Na tiki makambo po nzamba bendinga matoi. Et ça pour na biso nyonso. Soki nzamba pesi biso message to yoka to zonga to se repentir po za nzambe akoko sana biso eloko alingi akoko frapper biso l'air alingi akoko silika l'air alingi akoko sana eloko nyonso puis soka tiki biso to yoki te mabeka kamte komela biso za nzambe mutako bundana ya zate mutako contredire ye pas zate asa nzambe mutaleke na puissance azate nga nazomona ka makasi ya nzambe nazomona ka makambo azosala nazomona ka makambo alobaki kokokisama alors batu o balobaka ndenge yazoloba makambo ya ba comédienne est-ce que yaza comédienne ndenge yazoloba makambo ya musicien wana est-ce que yaza mais bien aimé dans les seigneurs nzambe mutakela mutu nyonso yango tozomona
non eza coïncidence te po eza coïncidence ata moke te mpo nzambe alobaki yango eza coïncidence te moto alingaka kozwa bamessage ya nzambe akomisa yango coïncidence amilingi te eza coïncidence te nga nayebi na nga ndeko wana te nayebi meme mpa ndenge nini nzambe okopesa nga message liboso nga na bandeki kokama ngo na ebandeli ndeni nzambe okopesa nga message ya bato ngai nazalaki mpe bongo mais nzambe faire comprendre nga ke ye mutakela bato wana peut-être nga nabosanaki ye mutakela bango ayebi ntina akelaki bango akelaki biso mpo tokumisa mokili te mpo tokumisa ye mpo tosalela mokili te mpo tosalela ye nzambe ayebi bango ayebi bamusicien nyonso ayebi bato nyonso na ya mabe nyonso wana ye ayebi bango mpo ye mutakelaki bango alors soki aza na besoin monene azoreprendre ye to azobikisa ye na complot moko ya mabe soki apesi message na ye eza ya ngai te natuna ye nzambe mponi opesi nga message ya moto na oloba na nga te bamessage eza facile te kopesa yango mais toza oblige ya kotosa toza oblige ya koloba oyo nzambe alobi donc voilà nakumisi nzambe message mpenza nayaki nango ezalaki yango oyo nayebi ke ekoservir biso ekoyebisa biso ebele makambo oyo nzambe azoloba eza kosalama ekoteya biso mingi vraiment nzambe na biso azwa lokumu mpo ndeko na biso Suzy abimi na koma nzambe azongisi ye na mokili azongisi pema na ye pema na bomoi azwa vraiment lokumu abatela ye nayebi ke nazo espérer ke akosalela makambo nzambe alobi ke akopesa vie na ye complètement na nzambe akomona gloire ya nzambe akomona gloire ya nzambe soki atosi maloba ya nzambe totanga na Exode 23 nzambe alobaki akobengana maladi musika na biso maladi eza ya bana nzambe te nayebi cause nango te nga moko nayebi ndenge ezwaki ye te je ne sais pas quoi na vraiment comme na ye kopesa kaka juste nani kokota na makambo mosusu te donc c'était juste le message pour elle ye eloko akosala kaka ezali amona oyo nzambe alobaki 2 ans passés comme Habakkuk alobaki attendez-la. Même si elle dure, la prophétie dure, attendez-la. Sûrement, elle s'accomplira. Ça va s'accomplir sur le bon motématé et s'accomplir. Ça va s'accomplir ce que Zuangwa la légère, au bon délité et s'accomplir. Tant que vous linga sala o mabe nzamba lobeli a la musu a signaler bita bazo linga basalo mabe yo négligé bakozwa yo. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, na tiki bino. C'est juste message on a appelé ça pour Suzy. Je vous dis à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir ceux qui sont biso à comité beau partager tiens comme la maman Suzy nzamba ko pambola bino pona ko témoigner ceux qui nzamba na biso ça likambo munene azolo ba makambo zo sala ma photo kumisa e to pesa e gloire ngana pesi gloire ezongela tata nzambe. Je vous dis à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.